Capage TV. Capage TV. Oh papa simba kanga lisusu te. Est-ce que contrôlera biloko tiaka na nzoto? Tango mbeto na omoko zo contrôler yango te. Lelo so ba botoli o mobile. Bozo pesa ba pasteur misala. Orolobani mobile nanga ba lokie ba tieli ekisi o se contrôler yo moko surtout chambre. Tango koya olali na papa bongo papa touché okomo luka linge okomo luka ete ezalite na benda ta liputa. Okomo servir liputa o essuyer papa est-ce que ezalaka? Mabala lelo vraiment bana sikoyo basi pe ya sikoyo bilenge ya sikoyo bazozwa libala lokwa ba blague bazozwa libala lokwa ba jeu on dirait aye kosala nano stage moko boye sima kokende limona mwasi kitoko na ba maquillage ebimi sikoyo po yeba penza o nde tel yende ezali te ozomona eloko za koboma penza basi azolinga ye moko komibongisa na kati na ye mais azolinga kokipe mobali te azolinga kokipe ndako na ye te mosusu akotanda dra lundi esali une semaine ti lundi wana le même dra eza na mbeto nauti Paris nakokende Bruxelles namona bango tosolola masolo nakoma na bundese balobi kende na tamtame na tame yokofanana yekese aneo neo tamtame aneo Bidi esra yo la na nyene yo le tam tam yo la na nyene. Nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin de photo quand tu es à l'aise, pépère. Donc ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame, aneo, kumba bisona nzela lola, aneo, evandelia cuire, aneo, wifi abore, mena lola. Batroua abiso batutu kaloji. Tant que tu es na Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota mokolo lopango sanza nyoso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20/20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe eza na bamibange na baconcession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence Lac Mavale et kopesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya ba barge ba ligneur métallique pe ba pousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numéro oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka.
balingi kokula kokota mwasi amona kobala solo ye na moto toni cascol kama mikolo na moni voiture manèvre nandimi mama na musala po na moni condition mikolo sa moto mawa na ebisio na ba droit pine na ebisio ma sécurité solo solo ya bo et ba voiture zo na ba bita ye penza base d'abord consommation moins suka na moto dance Mudututala nous avons pesa na kazi ya République démocratique du Congo asa unique asa presque ma province nyonso yo mwana mama zo ka koba zo moto cascol bunda na moka ka 6 mois c'est la mariage que les gars députés baza na tori kama solo ya koyo il faut na moni mutu na cascol na kisasa tena kwa matamoto et comme ça va te okufa na nzela tani ko bandiwa mbasta bibali tout à repousser. Facilité. Et puis bah dora. Vraiment il est kelinga. Na mona na moto et flatenga. Ko batalelo na tiki makamai na comme na moto. Et puis moto ni cascol. Au place au Canada des Chinois. Jeune garçon qui kokola. Tika makamba gauche droite. Oh te boulot ya boule. Combattre bon si bisoté moto ya boule. Et puis nous moni amour. Et ça na modèle pour sachet internet. Oh to ça va moto yo kanga. Et ça na 3 pinets, mais 2 pinets. En plus là aussi quelqu'un na 4 capitale. Et ça na croisement qui boga ça. Na Barumbu numéro combien? 33. Voici na prix à bien. Et simbi na ngala. En tout cas tout yo. OK. Kapage Télévision, merci na abonné na biso nyonso. Nzambe ne mobikisi, nzambe ne mobateli. Merci na bino boyebi ke awa to betaka vraiment li solo ya ba famille, to betaka li solo ya femme au foyer, to betaka li solo ya ba fait des sociétés. Boyebi ke soki dalili aye azapena mamo ya umeli na kati ya makambo ya libala, tala kudungane na zo vanda zo lakisa ngani ya kofanda ko chama ko loboete, ko sala boete dalili le to ko sora na makambo o etali vie ya bana basi lelo. Mabale komi ko panzana ezo sala ta 1 mois te 2 mois te au moins mutabali divorcé libala to kokento sepeli to beti milolo alelo binango donc to za sous na to mona so esengo ya libala te. Merci Dalili na pour répondre à l'invitation na biso. Bonne santé. Santé to makasi. Musala ka. Sonas oye. Oye. Yali si ekofo. Oye penza suka. Bonne santé alors. Santé za bien. Na moni yo pe na sepeli. Na pe na sepeli. Nzamba o batela biso na ngolu na e. Vraiment. Dalili rapidement to banda déjà na ba question na biso. Mabala ya lelo. Pona nini ezali kokukana oya ya lobité ya bino. Bon, mabala lelo vraiment bana sikoyo basi pe ya sikoyo bilenge ya sikoyo bazo zwa libala lokwa ba blague bazo zwa libala lokwa ba jeu on dirait aye ko sala nano stage moko boye sima ko kende libala eza bongo te libala ezali tango bobandi yango il faut bokoma petit na suka bomona ba fruit na bino nyonso génération en génération. So muto komi ata na 4e génération mona combien de coco. C'est quoi comment le quoi ali sekia lobi a moi si pas kangi bisaka na yake. Lobi pe mobala moni pe a na changer na nga moi si ndo zomona bulu yeke koti na mamakamba mabala yango. Mais ba quelque chose bazo pe ça tort et pas ba maman ba bibino pe ba maman o tozana bino lelo a ta mwana sali kokende libala o la ki ça été ndenge ni ya ko vivre na kati ya libala o ko la ki ça été soumission ndenge ni ezalaka soki mwana lobi fiancé na ngai yo ko sepela kaka ke mwana nga bala akende mais ba principe pene ya ndaka libala boy mama na bana mwana na ye jeune fille ba sola ngo penza te. Bon wana eza kutu problème a mama te mama nyonso ya botaka mwana na ye alingaka malere komela mwana na ye te alingaka pe esika mwana kei azwa échec te baseka ye te po un jour bafinga mama na yo alakisaka yo boye. C'est ça. Donc ezali bana bango moko tant oyo mama aza kobenga ye avandisa ye apesa ye conseil ye azolinga koyoka conseil te vomi alanda na ye makambo ezoleka ba internet alanda babolo kibolole boye na boye nzoka nde mama nde place mwana okende obebisa baofinga papa te baofinga nde mama papa moko aza na France akomelinga papa ngomba akomelinga ayebisinga lobi ngana mwasi nanga toboyana kaka likambo ya salite ya chambre mama lili fo lobela ngo lelo ngana lobi
donc alambela ko bien talobi makambo nyonso asalaka me côté wana ntango naye kokende côté mosusu mais c'est grave nakomi bébé ngai nalobi papa oke nayoki yango nakokomela naoyebisa bamama yango moni lelo naza awa normalement na ndra na mbetu esalaka combien de jours po difficulté mpe eza wana ya bamama ya bebele bayebi te ke sengle ya papa il faut kolata yango autant de jours sengle ya pembe il faut kosokola sous-vêtement ya papa il faut kochanger aire moko boye kaka mbongo papa apesi yo wana so baliputa okopo okende yango osali mpe papa play okeyo obakiseli ye la mosusu balingerie na ye mbongo la mosusu papa apesi yo la mosusu osala suki oki kosala ndambu suki ndambu osali mpe basha ya bana lelo ekoma ngai nde babalinga boye mobali nde fo asalelaka nga basi ona mosusu bazalaka na courage ya koyede mibali na bango ekoma ye kutu ndenge aza wana aza mowumbu nde ya mobali estce na époque na bino makambo oyo nyonso oyo tozomona lelo mpe ezalaki répondre na côté ya propriété ya chambre mpe ya libala bon makambo ezoboma mpe makambo ebele okomona mwasi kitoko na bamakiyage oyo ebimi sikoyo mpo oyeba mpenza oyo nde tel ye nde ezali te ozomona eloko eza koboma mpenza basi azolinga ye moko komibongisa na kati na ye me azolinga kokipe mobali te azolinga kokipe ndako na ye te mosusu akotanda dra lundi esali une semaine ti lundi wana le même dra eza na mbeto bana mosusu mpe akolamuka atikini mpe kaka chambre esali te bongo yalamuki papa mpe alamuki etikali mpe kaka bongo de papa soki abimi na ye ye ntango akolamuka alamuki na ye mpe kaka bongo akei ntango akolala kutumbana mosusu papa ndako oyoka pongi liboso na ye chambre ezali sali te dra tandaka lendi okuna dra esali une semaine ozomona dra mpenza ya pembe ekomi chokola ozomona donc olali mpe olamuki na ntongo obeli rime papa azobelabela pambapamba mpo azolala esika ya bien te ebongo lobi soki akeye esika akuti après 2 jours bachangele dra après 2 jours bachange oreiller na ye après 2 jours basombeli ye basengle ya sika yo okende pa paster olobi baloki mobali na nga te oba baloki mobali na ngai te mama ezali yo moko change bizaleli na yo zala propre bakaleson na yo basoutien na yo est-ce que epesaka papa goût o papa simbaka ngai lisusu te est-ce que okontrolaka biloko otiaka na nzoto ntango mbeto na yo moko ozokontrole yango te kapashi eza foti ya bamama bango moko bazobimisa mibali libanda soki bali babimisa mibali libanda te ye moko mama atikali nao na ndako ase contrôler eloko nini ekimisaka papa elubu ya bien makambo nyonso bien samedi moko lobi pe boni lelo okosala ndako te nga moko na kosala okomana ntango obenda kaka kiti boye tala bapoussière na sa kiti ntango kotanga oke kuna kote ya baarmoire bavere tala bapoussière nyonso wana ozwi otikela boni ndako eza ndako ya boni te eza nde ndako na yo mobali nyo ntango akoya na bapaya bakuti ba armoire salite ba verre salite ba oseka boni te ba oseka nde yo liboso mwasi azalaka mama et puis aza femme ménagère na kati ya ndako na ye azali mwasi ya mobali na ye nyoto komo otikela baboni asala nyonso namoni nayebi bamosusu kutu batikaka meme basu kilote ya mobali bona sokola mpona nini kosala bongo lelo so babotoli yo mobali bozopesa bapaster misala orolobani mobali nanga baloki ye batieli ye kisi ose contrôler yo moko surtout chambre ntango okoya olali na papa bongo papa touche okoma oluka linge okoma oluka ete ezali te na benda ata liputa okoma servir liputa oyo essuye papa est ce que ezalaka nde biloko ya mike kapashe esala mpenza bamama bazonga mwa moke est-ce que na libala dalili makambo nyonso ezali ya koyebisa moninga to makambo nyonso ezali mpe la mosusu ya koexplike la mosusu mama soki mpe mwana mwasi ya bali akoki ogere libala na ye ndenge nini bon makambo nyonso mpenza eza nde ya koyebisa mama mpo mama azalaka lokola maître avocat ya mwana na ye ya mwasi akoki kotia ye na erreur te
mama moko peta kolinga ebonga ya mwana ne place avandi mutu mususu akopusa yeba vanda bango mibale to ebonga etikala ya ye moko de biso ba mama toza wana poto conseillaka kaka bana na biso babunga nzela te batambola na nzela malamu mobali ataya kopesa rapport apesa rapport mbala mususu mikolo yo azolamba bien te boye na boye mais na makambo mususu penza atali oui o pena nzambe nanga ndenga dantala kalobi voici l'os de mes os de mobali faut adoraka yo mukolo nyonso donc tanga zotala yo balobi mwasi nanga zo kipe nanga na nyonso mobali mususu rolata veste pendo tali penza 3 pièces tango mona ka oya kati ya pembe awa oleli siko mama tango papa ando lata sengle salite yo zalaki wapi mobali na ona nzela tango baseki nde yo bongisaka mobali na yo no pona basi mususu pona lokumu na yo moko bapapa bazobenga nga balobi mama lobela nanu bango nga na lobi na koyebisa bango mama pe papa atosali nyonso bachangeaka te papa ata changé te bet hôpital papa taza mbeto hôpital tazali nde ya yo soko sali hôpital na yo tie bambeto mutu aye maladi akokenda tikali mususu me hôpital ekotikala ya yo ndenge hôpital ezali wana toza na mama ye mona biso mutu asa pikola yango akenda nango de ndeni yo kozwa mobali nyo lobi mbeto hôpital bondela mobali nyo soko olingaka ye pona nini kala bando benga ba mibali papa lelo bino bokongo benga bango ba bébé pona nini yango ebeba pena ko kasi mobali akomi bébé ndenge ni bolongwe papa de olongoli lokumu ya kilo wana okomisi mutu bébé soye balobi bapesa ba bébé ba vaccin ba papa baoya baoya te ba mama bolinga mibali na bino mingi vraiment na kala bat nini batema wana ezalaka te ezala te ndeni obenga papa na bébé ngai Sarah bando benga mobali na maître de tango bengi maître pese le kumu tango bengi mobali no papa pese le kumu lelo mibali bakoma ba chéri na bien bakoma ba bébé vraiment papa na junior eza soutien et comme ka mo bébé bamsu ya Jean ya boye na boye surtout ba Jean mibali matata nali na ba kombo wana te kombo ba Jean ya Jean na ko benga yo ya Jean na comment bengo ya Jean somo merci en tout cas tout qui est vraiment bien les autres mona wa edalili o sapaka ozotika vraiment climat bilamba ozotika tante dalili vraiment moi j'aide moi le roi Dieu mystique pas ko tante pe makasi na ye soin nzoto komitika ezati soin nzoto ezo réagir mwasi vraiment propriété ya nzoto ezo réagir mwasi mwasi azali salite baso balingo sokola ka 17h ka tango alinga bima okoma ndenge moko na mama na yo mutu aye koluka yo azokanisa mama na yo nde yaya tantine tantine fifi mokunaza nzoko ndo ozali nde mama po mwasi avant alali banda butu mobimba po asokola na 17h kapasha ata yo moko systeme wana bana bakomi nango lelo mpo na nini bandakolamusa biso na ntongo mwasi fo alamukaka ntongo avant sokola nanu kutu basani avant banda musala ozali propre nzoto mobimba tina ti oza propre mais mwana mwasi olali nanu na kaleso na yo wana osubeli nango na butu olamuki na ntongo mpo sokola 17h système wana ba mama botelemela bana na bino bobebisa bango soki alamuki kaka na ntongo akoti na douche mbala moko sokoli alati propre bamsu na ba 10h nda ozwa lipamboli na ye bamsu katanga akosomba savon na kwe akutani na lipamboli na ye soki azali salite baotia ye miso ndenge nini mama balati alliance ebele ekomi déjà le quoi ebi kaza mwasi ya ndako ya libala babali ye déjà ata na boti nanga ata na nga salite ngande mutu na ndako bakolongola ngai ok eza ba erreur eza ba erreur ozomona papa tango papa soki alamuki na ntongo azoke na mosala na volant na ye combien aza komona
azo calculer oh mais lambo ils en garde-robe à moi sinanga non na mona lata ngote mais soulier oyo hein Louis Vuitton oyo azali nangote banzako badinga basala banzake baninga basala ko lata ngote moi soki wana kapasha tiaka wana ko lata ngote moi soulier wana Irene Ngomba linga ko lata wana yo ko lata ngote omoni ba roba maputo Jackie kapasha o lata mikolo yo ko tongisa ngote po ani ba mama bozokisa ba papa soni pe ba pesa rabino ba argent de poche vraiment ba papa ya bato azotambola pena na Mercedes nae azotambola Range nae mais yo moi si salité okoloba nini bano ya mikolo ba ye moto omona ba bote na bango ndenge ezokoma te mama lamuka ba ojana ba ye mabe mama lamuka bongisa nzoto ndenge antombi ya bongisaka nzoto bongisa mama komitika bongo te papa kende te papa ta kei aéroport andile ezaka moko papa kozongela yo akuti na moi mini jeep akuti na moi culotte moi cinglé ezate pon libele komi chaussette ndoko tika ngo kakela la lukela ngo soutien makasi libele etele yanga pe bomoni Melissa pe yango evandi bozoka ba mama conseil na pesi bino yango wana te comme dalilo mona mutaboti misatu mibale mais on dirait koko moko ya kala mutabala kezaki kitoko para bango akoti ba munda kwa libala e comme le quoi yende guerre moi était comment katantino ndaza kaka ye penza wana pe série na biso totangaka na ye te akomi boye ndenge koma boye pona nini ata mobala za na pia katongisa ta bila mama puta ta maputa kute koma nango njulu kable koma nango 10 000 soko beta modèle moko boye super kute bunga na marché po ozo ba mideli nyonso komi nango ya ofele nzamba zemi malade nzeme koma malade ok so biso zalaki soko zana zemi soko zana zemi penza ozomona penza kutu oza fier boye na boye me mama koma soko zana zemi banda chaki liputa na tolo papa zoka na soni ya oya na bapaya na ndako maloma vanda ta na bapaya na terrasse kaya na bapaya na ndako banda masebe se chaki boya banda tongo ovandi ka poza na zemi nana yebiso zemi bamemaka na maboko nana yebiso zemi ezaka na makolo okokende bongisa suki te nana yebisi yo ngai naza na leki 50 ans nde nazali boye naza ndenge nini c'est ça Congo na biso pe eza na bafruit nyonso na basaison nyonso so saison eya malala olie ezotonga nzoto bitabe olie ezotonga nzoto mama so ozangi vitamine suki ekata no na mutu nyonso bafruit liaka kapashi nazo biso moninga nde naza boye soko ozolanda ngai kaka ndenge ozongenga boye atoza na bango 4 muta ondima te okotikala kaka bongo. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza mbote na biso? Mbote? Mama kapashi. Yo poza. Ana oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka oredezo. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Na ndaku na yo. Na ba petit colis. Ba ye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabebi loke bunga pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete.
En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapache, aurait des os, frappe na le, frappe na retour. Daliaza. Moi, t'es. Tole kaka. Bon, bana ko aider bana bino ya basi ndenge nini. Soki mwana aboti bana ya soki mama aboti mwana ya mwasi akolandela ye ndenge nini parce que ba viol ekomi makasi. Kapache. Kolandeleza nango meza mwa pasi pe. OK. Bana mikolo bakomi azokende classe. Na mwa godi na ye wana azana jupe na ye, azana biloko na maquillage, azana mwa body na ye. Na retour na ye aoya na uniforme. O contrôler ndenge nini. Yo monaki hôtel Saint-Georges makamba salaki. Est-ce que basalaki on a uniforme? Bakzaki pe na hôtel pété. Ozomona sko mwana ndengwana okasi mama pesa ke conseil na ndako te. Ba sentiment na ye na ba génération na biloko bazotala tala na ba appareil oyo de ezobebisa bana mama zo sala tout na zo episo Kapache ndengo zawa no kolinga mwana na yo abeba te. Ezali mwana siko motema ya mwana. Siko pour orienter bien memaka na ba église. Memaka na ba prière. Amen. Donc, on gagne moins dans la prière. Ce qui prière, en tout cas, aux ADC. Ma maman, elle est là pour la camarade. Elle est là pour sous lobby ezalaki tangu na bino ke mwana azokende classe oyebi pe ba camarade ya mwana nyonso ya classe. Mwana azala musala oyebi po tokola ka libanda. Mais na ndako tozala bana. Ata mwana bali azaka ka mwana. Mais bana monsieur ko bana koli déjà na comme responsable na za marié te. Marié pas ba parents ezala raté. Lelo pena biloko wana ekoma mwa pasi mais dali na tanga kala bana pe ko sauver ko yeba ba couleur ba camarade ni mwana ozana ngo entourage ni mwana ozana ngo lelo ezaka lisute pola mususu conjoncture série ya mubuto ezaka mara mususu a pe série ya papa Fatima mususu po mboka pe kotinzana mama zomona kaka yaka na bango 2-3 mama ko gérer biso tango tokola ki penza lokola ngai na botama inga moko mwana mwasi. OK. Ba camarade abaleki nanga Olivier Warren Georges Serge bazepe ba camarade nanga. OK. Donc ngana zena ba camarade kaka bana mibali. Ata papa moninga na oso na mwana mobali o mona ngo normal. Pona zaki na ba camarade te. De bana ya lelo il faut contrôler bango. En tout cas Saint-Anne il faut contrôler ba camarade. Mwana mususu kutazalaka na boule moko te na mutu na ye me camarade azobetela ye. Si. Oyebi peke eloko mususu ezaka pe lokwa bombo basisaka ngo. Ninga ngotune eloko nini? Oyo ezaka lokola bombo. Nga neyebi ka bombo nde basisaka. Akofongola ye mémoire omoni mwana zongi a changé avant de la chambre azo comprendre tel kamuninga ebisaki ye oyebi te ke basala ka boye ya ngasa pratique azo yoka eza théorie mais tanga ngo sa pratique akutani siko na eloko ya mabe ekomi yo ba mama ba surveiller bana te nzoka tanga zo beta lisolo na camarade na nzela école na nzela université na nzela koye pasi ta Kapache mutu azali te. Mais yo mama bunda makasi pona ba camarade debi ke camarade oyo camarade mabe opekisa tambola kana mwana nayo mwana oyo na mona ke chaque dimanche akenda ke église tantini lelo yo zo pe mwana nanga akenda yo kama te ya moko ko tuta mwana ko changer yo pozo ko mama il faut quand bomba biloko na motema nayo ke mwana tanga zo poussana surtout ba 18 ans so za makasi te mwana dérouté au perdre de mwana kalilo banzambe na ba camarade ya mabe ko pekisa koyoka po yo oza parana ya koyoka arozonga kana sa makolo nayo asilika c'est surtout bana ba français mikolo azaka laisse-moi maman laisse-moi bon yo makambo laisse-moi ezalité yo kolisa mwana na po o gagner quelque chose un jour na vie siko ba parents o la mususu faute na musu ya ba moyen ba komana musu orienter na bana na bango ya basi mwana koki kozwa 5 ou 6 batu mama elika ke o gérer papi soka ye cha moi fiston mpandi soki gelor aye cha trésor moi mpandi ko lo bani pona mama wana pona ba mama wana ezali conjoncture nde changer na gouvernement na biso
na gouvernement na biso mpo nga nazali na monde nyonso naza na monde ya basoda naza na monde ya bafonctionnaire naza na monde ya bajeune fille de nyonso ezali gouvernement mekami nani kobouge kobongisa mwa moke ntango papa azokoka te amoni mwana koti na jip akiti saki ya loso na saki ya fufu papa asepeli na mama me bayebi place euti te tokomomona bajeune fille baokufa na pongi koma moto akokufa na pongi akutani so na sénégalais moko boye atroublé na ba 1500 ba iPhone 12 banini lobi azio étoile mwana azongi na mboka na bango de ezaka conjoncture moya koloba likambo wana ekomi matata ekomi matata mwana na tongo asombi tipo na batu nyonso yo mama sikombongo ati obombi osombi nango eloko mususu mo pekisa ezali te de côté on eza mwa pasi na eza kaka nazomona gouvernement abongisa kaka dalili ekoma mwa pasi komona mama lea mususu ata mwa mikakatono na ndako azwa responsabilité ya bana lobi ezalaki soki mama aboti mwana mobali nde mama penza aboti mwana malamu na foyer mais lelo bana mibali pe bakoma pesa ba déception ba mama ebele bakoma ko préférer so aboti na bana basi alobi o super nanga oyo bomengo na ngai bana na ngai basi nde bango nde bakopambola ngai lobi to voilà ngo fasté to somona kaya Didiston na mama Liana en tout cas félicitations et mère Santa to somona pena mama bundi pour la mwana na ye ya mwasi mwana lelo akomi mama wana na éviter soka olala nzara po lelo penza Didi na top na kolata na nini bato ba éviter mama na ye moko nda orienta ka ye bongo lelo somona ke mama azana lokumu ndenge abotaki mwana ya mwasi mais na tango wana lobi ezaki bota mwana mobali po enda kopesa ngo même oki koloba nini pona orientation ya bana na ba foyer papa mama mususu omona ye moko angenga kaboye mais soko ke na ndako na yo tali bana suki ya mwana ezosala mwana mutu mwana solo mwana ba contrôlera ete ayebi ndenga sukola mwana te po mwana soki akomi na 10 ans te faut kolandela eti na bokati na ya bo mwasi mama faut landela po salité ezalaka mo makasi talili beta na osete côté wa omoni ndenge tobotaka bana mwana ya mabe azalaka te to tala mwana aboti mwana turo elongi mabe mwasi elongi mabe azalaka te soko ozobongisa mwasi mwasi azalaka kaka kitoko soit ezala posone ezala pembe ezala mwindu Didiston ye wana komi ko défiler aosa fierté ya mama na est-ce que mama na kozanga kabelo jamais mama na kozanga sac ye moko manager mama na ya kozanga nini ali ya kozanga eloko moko te na niveau Didiston na comité na ba Kardashian vraiment mokolo na mona kango vraiment nga na lobi bravo donc ba mama nyoso bo sala bo tombola bana exemple ya muninga oyo ya bien landa oyo ya mabe bwaka de photo tombola bana na biso tolatisaka bango kitoko tobongisaka bango mama koloba teke moyen ezali te ata suki ya maboko ya mikie soko ozokanga ngo mwana bote na ye kobima mwasi ya mabe azalaka te do soko olingi mwana no ya mwasi alumba solo te azala salite te baseka ye na bagarson te soko tiki mwana no salite akoyelo kuluna mais soko ozobongisa mwana okomona mpenza ke mobali mpe ya bien aye asepelisi mpe famille lokola bana ya mibali mpe mwana nzambe nde apesaka opesi mwana mwasi opesi mwana mobali bana mibali mpe basungaka famille lokola place nga na vandaka ezali George Soumaïli nda somba yango eza ya mama na nganda somba te pa me petit frère nda somba yango apesa nga Valère classe nazali ozomona pona nini mwana ya mobali orienté na nzela ya classe na nzela ya nzambe papier ata ju musala te ata papier tuli ya licence ya gradué yebaka un jour mwana kozwaka musala kotelemaka ebongo soko lobi mwana ya mobali azoyoka te akutana baninga bamekisi ediamba bamekisi biloko ebele tokomomona eboti lelo bapoussière mutuka penza wana eza poison bombe bana bazomela yango ozosatendre na nini ozosatendre omeki kogangela ye abeti yo mwana na omoko abeti yo makambo ebaluki lobi akomi kuluna donc kanga mwana ndenge soso akangaka bana ezala ya basi ezala ya mibali
ozolakisa bango nzela ya classe ozolakisa bango nzela ya nzambe. Bravo na président na biso ya lelo atie na baekole ya ofele soko yo mama okolela minerval mpona nini gratuité yango wana eza wana mwana kotanga ti na 6e primaire mpo éducation de base ebandaka na se soki mwana azwi éducation de base ti ntango akokola akosepelisa okokanisa te éducation kaka na 20 ans boye opedre mwana gratuité eza wana. Bravo na fati na biso président na biso tolingaka mingi président Beton okei otutani mpe ozoki mpo otutani na Beton. Donc gratuité eza na totinda bana batanga to ya mibali to ya basi mwana nyonso ayaka na nzela ya kobikisa mama. Soki lelo mwana no akomi ministre yo mama okoma poto ata mino longwa na munoko okomi poto oya mwasi pe soko landeli ye lobi akomi première dame lokwa toza mama Denise wana osepeli kapage landelaka mwana ata ndenge outi musala boye ozosala musala ya journaliste na pokwa ozotuna mwana ba question ti a manger ti a rassasié benge mutatikalaka ne asokolaki asalaki ozolandela mwana ye wana nde lipamboli na yo po kipaka un jour ekoya yenda kozwa relève na yo yenda bando tambuso na mikili nyonso soki apambwami. Donc il faut kolandelaka mwana de près na kanisi ba mama on a lobi na bino lelo boyoki papa wana pa benga kinga parti à France abi likambo mbeto mama lelo soka yoki yango émission oyo akochange asomba badra oyo ya réserve ezala wana asomba balinge atiaka na moto ambeto eza te ke papa sisi mosala komo oluka te ezwa ta liputa te ozwa microbe prostate mwana azalaka ya mama terme wana toyoka yango mpe mingi mpo tozokende biso kosilisa mais bamama ebele bakoma pression na mosusu ya libala pression ya mabe ya mobali alatisi bana azokoka esu kogere bana te papa na bino amonanaka te ese mbongo eyaka depuis akenda boye na boye traumatisé na mitu ya traumatisme na mitu ya bana lelo bazali victime ya bolingo ya papa na mama ya ba séparation ya papa na mama oki koloba nini po lelo pe ba mama ebele batikaka bango mais lelo to mona pe soki omoni oyoki pe lisolo mama Gims oyoki lisolo ya mama Dalida mama na Daju olobi te moi si foza kaka yo moko na bolingo ya bana yo ke ozela bolingo mimi ya mibali po mibali ya mususu ba changeaka dalili okoki oloba nini parce que lelo ba mama o mingi baza tozomona pe bana bango bakomi célèbre za pona bango moko ba mama bapesa bolingo na bango na bana bakipaki na ba caprice ya ba papa te okoloba nini pona ba mama basengisaka na bana na batata place mo bon na bano bakola repa ya bambanda surtout wana kutu nde pasi koyeba te po bapapa kala bazalaka na mosusu omona na 3 mama mais omoni bapapa ya kala bazali matata ata ozali mama ya mbanda donc mwasi aza kobanga nanu mobali na ye ere nini akosala bana mabe mpo bana baopesa rapport tobando benga bapapa ere moko kutu papa olie bobenge papa bobenge shérif mpo papa azali matata oza omona topesa bapapa bakombo mpo papa azali matata donc ndenge mama wana azobokola bino loba yo moko olobaki azalaka mama na biso te mais soki bino bolobi te mama na kokolisa bino bienga nayebi docteur nani ilobos akola ye wana lelo aza docteur aza na boulevard un grand docteur ozomona mama nyonso akengelaka bana na ye soso atambolaka jamais na mobali ne. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé.
restaurant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Ritz Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Autiko Sukola apakola kaba gamme de beauté ya Ritz Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé apakola ngo. Olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo. Mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola. Oyo eza na base ya papaye. Savon la biso eza base ya papaye. Mafuta na biso pe kitoko. Ba o balingaka monoko na bango komana kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te. Ritz ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution Ritz Beauté atieli biso yango so omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Ritz atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Ritz Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagame ya Ritz Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagame ya Ritz Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Ritz ndeti na bomona poso na ebebaka te bosepela na poso na nga likolo na tingani kaka na Ritz Beauté. Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. naye partout alinga soka moni kombe kuta kolinga kuta pusa na pembeni na bana te nde ozomona balobaka bana bazaka ya mama po mama sangisaka bana ta danger za kobomba bango danger koma te ozomona ba papa ya lelo mwa négligence ezali nde omonaka bana ebele baza na balabala tobenga bango bandoki bana wana bashege nyonso baza na balabala baza bandoki te ou bien ndenga azolala na terrasse aza na ndaku te aza na papa na mama me
mama oyo aza na ndako wana papa monaki ye danger ntango azalaki libanda nde azwi akotisi ye otiki ye lisusu mpo na nini okende oluka ya misato bacolere wana nde bana bakoma bandoki ozokipe lisusu mama te mama azomonana te aza mpe mama aboti yo te azwa mbongo na ye ateki mikata ntango alambela bana na yo mwana kobima libanda ozomona les enfants de la rue eza mawa mingi bazongisa na mwa association moko boye balokota bana wana nyonso nde Marie Antoinette abandaka kosala oyebi hôpital ya cinquantenaire ezaka ya mama sese ezaka ya mama sese bacour ezalaki wana ya couture bagarso bokobongisa cordonnerie biloko nyonso boye wi cinquantenaire oyo ya hôpital wana ezaka place ya mama sese bana nyonso bazali wana eza koza bapapa ntango yo oboyi mama olobi ke mabele ekwei akomi paka oke kolinga jeune fille otie na ndako okobima lisusu libanda mpo anini jeune fille wana kolambela bana na obien te akobenga bango oyo naloti bango baza bandoki yo papa mpe oke otiki bana na église mpe paster ntango amoni enveloppe alobi baza bandoki ozomona lobi mwana moni ke torture eleki mwana malamu avant nata na balabala senga ba 500 nzoka yo papa tango otiki bana na balabala otiki lipamboli na yo ba ministre baza na balabala wana na ba président ba papa soki mwana na yo bima libanda luka ozwa ye ozongisa ye na nzela des problèmes ezaka wana négligence eza na ba mama mwana yo boko boti otiki ye pe ozoyeba te place akei osundoli pe na mosusu na nzela obwaki na mosusu na balabala makambo wango mpe koma opesa pasi na basi bafille oyo bazosala boti azwi mwana bwaki na balabala malamu oliozwa mwana obota obwaka na balabala okei batubi ata tonga ya 5 ans omibatela ezosala pasi bauti olokota bebe moko kuna apeni kobotama bake atie liboso ya lopango ya bato siko un jour obeta lisolo na ndani comment osala moi tie moi signe azoza ba kolisele pour réclamer o réclamer pas nani so mwana ke musika o réclamer pas nani ba supeka listu moko o nzamba pesi yo wana obeta lisolo na botaka nani amonaka après 30 ans nani amonaka en tout cas nzamba sungaka mboka na biso asunga Congo ba pasteur pe ya bien bazala o bazote ya pe bien batu bazoyoka lokato toyoka Roger Baka awa en tout cas nzambe penza sala effort dalili toke na suka eza pe na mama mususu tozomona lem so akobota mwana na malformation a négliger mwana bana ya bongo pe bazosala négliger lem so boti mwana lem mususu balbinos mususu pe bakoma négliger makasi et surtout dans ma foyer toyoka ngo pe toyoka pe ba témoignage ya papa na biso walo azaka pe négliger pasteur oyo abunene okomona mama botila mususu mwana azana misu te a négliger mwana tozomona bango na ba centre mwana est-ce que fa bimakaka malamu po mama azana na bolingo na ye to mwana nyonso azana droit ya vie bon nakena côté ya mama mtu amemaka zemi vraiment tango memi zemi na 9 mois mwana ndenga azosala ba mouvement nyonso papa azoyoka na yango te ezali yo lelo soko oboti mwana bimi ndundu me azali mwana na yo te est-ce que yo ke kosomba ye yo sombi ye te oboti ye mpe bandoki kosentir vie ya mwana na kati na yo azali mwana na yo bokola ye na amour lobi o ndundu asalaki clip na mbili ya bele aza mutu mbongo mpo na yebaka kombo na ye te aza na mbongo ebele donc obota mwana ndundu lobi akomi na mbongo okobota pe mwana liboko pe ezali te lobi akomi na ba entreprise ebele donc mwana nyonso oya bimaka na libumu ya mama azali mwana azala na makolo te azali mwana nzambe atikaka likolo etika moko ebeba me kote moko ekozala bien soki azoloba azomona akoki kosala makambo moko pe yo pe okamwe na vie ke ba oyo baza mibimba kutu basaleli nge eloko moko te ba exemple ezali ebele moya otanga bakombo ya bato te batikeli biso baekole awa batikeli biso bauniversité bo babotama mpe na façon moko boye batikeli biso bauniversité
basali mpe fierté ya mboka bazali donc mwana nyonso azalaka mwana. Merci Dalili tokomi na suka ba salutation na banani merci mpona koya kosolola na biso et puis bato nyonso balandi nayebi ke baozwa ya motuya parce que internet ezali église place oyo toyaka toteyamaka place oyo toyaka toyoka makambo ya malamu mpo lobi na biso ezala meilleur et tout et surtout lelo ndenge olobi wana bajane fi bakomi kokufa kaka boye accident mpo akufi tozokunda bakoko me lelo tokoma kokunda bajene omona kaka matanga eza kaka ba 25 ans 22 ans ba 19 ans 12 ans bazoya vitesse eloko akozwa na 20 ans ya ninga azwa konka na pokwa de balingi ye kaka wana asengi kabelo asengi ba iPhone 12 asengi akende Dubai asengi na minute asengi biloko nyonso wana tango okozwa yango na gloire oyo eza ya Nzambe te e na nzela mabe yebaka une semaine après tango okende kolala olali pongi ya suka ya libela olali pongi ya libela donc il faut kozwa eloko na eloko na ngonga na yango tana yo tango ekokoka okoma lokola kapache kowelela te olobi kapache akomi na niveau wana kapache akendaki Lubumbashi akute na Tiabule nga mpe nakende akoyamba yo te po eza tana yo te donc eloko na eloko na ngonga na yango vraiment basalutation na banani Dalili. Bon napesi bafani nanga mingi balingaka ngai bamama marketing napesi Irene Ngomba mbote napesi docteur Izia mbote mwasa longue jambe antombi e talaka mpe bavosi ya lili atindelaka ozotala yango te Olivier le cordon nakani ya makasese na omona mosala mpenza ezosalama masango mpenza ya solosolo ezobima Warren napesi yo mbote napesi staff nanga nyonso na bana nanga Fatuma Mimi Dani Fedi Mais Jani Rebecca bango nyonso napesi bango mbote. Merci Dalili tosepeli koyamba yo mpe toyoki baconseil esali biso bien merci na bato nyonso balandi biso ozwi part na yo po biso toyaka kaka koteya donc place omoni ke okweyaki place omoni ya intéressé ozwa yango mpe esalela. Merci tokutani mbala nsima na émission mosusu ya sika kaka mpona kobongola misala na biso nanga bakisa moto azosala nga nazala ADG nanga lycée Ekofo ya yo losako yango oyo na directeur nanga Ale Mulumba mobali Ngambe. Vraiment merci, bye, à la prochaine, au revoir. Capage TV. Capage TV.